Ça fait trop mal. C'est vraiment on est dans la pote, on a 2013, 14. Je m'excuse. Tout ça là, Besmo, Bissona et Toyokani. Il y a chrétien, Bissona, Bouche, Bissopeto chrétien. Besoin ça la actualité à l'époque na pote au Sarana. Tema Sanara Kevin Baswaza au Paris, Toyenae. Baye de l'eau, on a battu Babenga, Souba, Impoli, manqué fait Nabino. Mais Toyokani n'a fait Janin à Kouskou, Taza, à l'écart, pourquoi on a un son à Monia à revenir ça? Il vient mort. Jusque-là, on a conjugué dans les passés. Pour la télé chic dans la télévision et même dans le monde de Banzondi parce que succès Banzondi n'a un peu moins en retard quoi. Mais à partir de Mikili une fois il moko via Benganga pour organiser les candidats. C'est un vieux sympa, très gentil et puis voilà donc dans une état où je jouer les karaté mais c'est un vieux qui me connaît au Pengana yebi déjà pour hasard pour nous basali nzela biso de l'équipe. Mais au moins, vous voyez que les artistes sont mobilisés, sont ensemble pour rendre un dernier hommage à Ndeko Bango, qui est Gianni Faye. C'est aussi une manière de répondre à nos collègues de la diaspora européenne, que nous également ici, nous sommes debout. Téléphone, on a checké, on a penché, ils ont chargé, on a le leader à Nice. Vezap, on dit ouais, Nazara na Saint-Denis, on a Aubervilliers Musikate. Abinanga, babengi yote, nabi, babenga te pour mine. On fait Jani Adai. Même ça yo, nazo optionné tu muto moi vidéo makila sur place. Zo so ana mututo afili. Natikali komona ngote na vie na ye. Donc c'est ça yango mona biso bato mususu balobaka aba phénomène bazala ba problématique te bara na ba polémique te bara bato mo amba ma mususu totalaka omoni na pe mutu na ko landa ngoma natali parce que baza par exemple te le quoi pas na biso to ape na makambo ya malonga et toujours pas na ba. Voilà, vous êtes à Malonga, vous êtes pas na bango. Les lots bana batikali parce que Gianni Faye a tiki biso, mais a tiki bana. Bino, ba collègue na musala. Vous savez organisation ndenge nini pour na bana. Est-ce que bana wana pe, boko ko aider bango te na makambo susu parce que vous na mingi plus so mutakufi, so ka ba kunzi sili nango. Est-ce que boko sala pete ke pour na bana wana lelo, boko kanisa bango, boko soutenir bango na musala parce que papa na bango ça soutenir. Vraiment, il y a une question qui est bien outil pour poser. Voilà. Alors, si on a répondre, on a répondre au nom de l'artiste surtout. Je crois que nous avons un Janina Ndenge Ezali. Nous avons un Tala Ebele. Tala Barani Ebele. Tala Barani Ebele. Nous avons profité pour lancer un message. Le quoi est mythologie en haut. Et ça le quoi n'est que nous avons martelé en haut les sous. Ce que nous avons, nous avons des artistes. Le quoi la Gianni au tolinga mingi to laksi yango lelo parce que Gianni a kofi. Mais Gianni a tiki biso ba Gianni misusu ya mike. O za bana na ye. Soki pe kozala après ko kunda Gianni. Soki ba artiste to za na bolingo wana ya kosanga na lisusu to yeba nini to kosala pona bana et aux initiatives moko ya malamu. Parce que d'habitude yo moko yebi kendi souvent ya la so mutakei donc c'est que akene tina makamunyo nzoka bana baza batikali bande ko apoto bande ko tozali na Congo ba plateforme nyonso ba association nyonso tout so ba yozala ndengo wana et kozala initiative moko ya malamu même ba fanatique ya Gianni o Gianni s'appelle ça na mukili na théâtre na comédie na ba nocha lobi ba vous appeler na besoin ya kuluka nene ni ba ko assister bana ya Gianni mais faut quand même ba yeba ke le songa na moyen tam so ya ko assister Gianni na ko le kapebo na ko le parce que même to za ba to apela ba tu balinga biso mais on peut ba fanatique na biso te on peut baza ba famille professionnelle te on se comprend donc ba tu msusu azane ka fanatique alinga ka makoli na pe ko sungo mais peut-être azana banzela wana te soki bande ko msusu o baza na poto o bazali awa soki na simanango ide moko bongo e ko bima to lukandeni et puis nazo ko pesa vraiment ba coup de chapeau na mère Ivala maman Valentine. Voilà. Déjà l'initiative azo qui a organisé spectacle moko et que ça je crois les 5 na village Temba
donc baartiste biso nyonso tu tozali wana namoni bavesi ya tuli bakokita na bato ya poto si ya tuli akozala Anse la Duchesse na evala ye moko namoni na bandeko mosusu apres na Congo biso bato ozalaka awa namoni mpe baartiste mosusu baza déjà affiché donc ozala eloko moko ya bien comme ça toi d'entrée ozala na oka 10 000 francs mais so tosali un bon nombre na kati ya spectacle wana mbongo nyonso tu ekokota wana ozala mpona koassiste famille tozati mama ya Jani ndenge atikali bongo to bana bazali donc c'est ça eloko moko wana soki mpe bainitiative moko ya bongo ekocontinue ekozala vraiment eloko ya bien. Voilà, merci pour merci salut baba. Alors oyo ozalaki na poto eloko moko banda koloba na kini alors bafani na yo laki tosobe balingi bayeba elobama ekelo billet d'avion oyo ozalaki na poto na mpe bozongi na awa ezalaki bongo financé epa maman Denise Nyakeru par rapport ya makambo ya Jani. Est-ce que vous affirmez biso soki ya soki pesa ile? D'abord na olongola pena chapeau nanga pona kopesa vraiment merci à toi, merci mingi na maman Denise Nyakeru et na fondation ya maman Denise Mobimba nayebi ke ba collaborateur ba collaboratrice bato ya travailler na bango ape na ba conseiller na kati ya fondation so ezali mpe idée ya malamu te je crois tam susu bakoki mpe koisole mpe news mais bandeko ya fondation merci na bino parce que tam susu baréunion mpe esalamaki mpo lelo tam susu esalama ndenge wana mais na ndimi te na mama mpe ye moko akoki koloba kaka mais déjà naopesa mama merci pourquoi ntango Jani akufi le 11 mars nga nayaki na Paris fale nazonga Kinshasa le 13 mercredi Jani akufi lundi alors ntango soki nayaki passer nanga moko bon eza libanga te mais naobeta lisolo mama yuyu bita nayaki na petit frère nanga moko totambolaka na ye souvent so na pe kuna Clément Kadogo toketa la mort nakuta zopsanga apike mais la bio zozonga ça oleka na parler na omona neti oza na problème nanga abi bon ça va to mona ye quand même ayambi biso tokomela na era damiki ebi damiki ti komela na era damiki nga pe ya petit pe mobulu na o comprendre te nzala na libumu mais posa kolia eza te abina kotsa nalianga na mwana mbana na kotisa na mwana mbala moko telefone nanga na check yango na penché ezo charger natala boye leader amis veza abi ouais nazaka na Saint-Denis non na Aubervilliers musika te abina nga babengi yote ngabi babenga te pour mini o Jani adai merci yo nazo sonete muto mo video makila sur place na bima mo zo bisanga yo kengo e panani ote ba uto benga nga pa Samba de Paris nga na bi Samba de Paris ko benga Igor 2 minutes to benga Kinal Maleko donc ça dit likamba Jani so nga na zui pena parce que même temps nga na kendeki na tunaki Igor 2 minutes na tuni nene Jani bon tosola ki mais nayebi ke soko nozwa news ya Jani bien photo na Igor to otuna Kinal malamoko nga nayebi si benga Kinal to obenga Igor abisana na bengi kutu Igor aolela déjà directement na confirmer parce que tant abina Igor aolela déjà na confirmer que adai vertige to masa na ngamoko if pambani wala ozwanga na car to longona tozali sur na choix te to bimi to koti ba métro tant to kota ba métro ba tout na ba téléphone na bango même ça yo Jani a bougé qui Paris na nenga osana ba téléphone ya ba maman ba papa tout le monde so ba to ba olela so ba moninga directement ba olela parce que bazo mona ke image ya Jani parce que oyo mutu na bango voilà bon c'est to senga wana quand ya Jani et que nous kundama na Kinshasa batutu azo répondre la question na batu nyonso ah pourquoi batu nyonso bazolela Jani ko na efa kene na Kinshasa naza mutu moko na prolonger sur voyage te fona kita kin to ça ba démarche sur place nande mo moninga na kita kin gloire à Dieu to kuta peke
Maman Denise déjà azwaki prise, donc ça dit prise en charge ya rapatriement ya corps na ntango wana nayebi te ekutaki na mosala ekutaki na ndako olalaki esalaki na na pale na ndako na kolala Arline na formation après quand on a eu bien 2 minutes il a confirmé effectivement les vrais et ça là pas si longtemps on a bien 2 minutes déjà zoulé là masalanga il y a pas avec consternation pas si longtemps ça on a été dans tout père de vie voilà avant venir tout ça là ni m'a mobilisé comme on est tout oui, César a monté ma zalati. Là vraiment tout ya, tout mon petit place pour chaver na biso parce que n'a pas si na bisengo tout ça na ye. On tenait bien tout ça là, on a tout mon ndé ba kundaye. Après tout ça on a biso. Un bon souvenir aux amis on a avant souvenir nos acquis on a président Janifai on veut souvenir l'acquis na openaye nana ba souvenir rebelle au Saranati parce que non on a parmi ba jeunes Nzonzinger on a bandi en vraiment j'étais trop jeune sotali na ba image banda tout Sarana vie titi na ba miki livia zarina biso. Donc je garde des très bons souvenirs pour la vie wana na lingaki trop na wa route longola numéro na téléphone na ngati ça fait trop mal dernièrement la auto benga epo na monaka sala ka interview na petit mo ba finga ba collègue na bifende ni o le interview na mona wana on as na ebité ka finga na bi non muto a finga ndo na biso to ko sala ba interview na bango ozo donc ça fait trop mal série mo na ba la poto na ba 2013 14 je m'excuse tout ça là besmo biso na to yokani ya chrétien biso na buche biso peto chrétien besoin de ça là actualité à l'époque na poto ya Saranati masana Kevin Baswaza uti Paris to yenae ba yebelo ko na batu ba benga biso ba impoli ba manquer fait na bino mais to yokana na ve jani na kuskuta za aleka ba miso bi mpoko wana aso na monia na bobni efai ba ba vie moko jusque là on reconjuguer na le passé te masana na pa maza uti mikili ayebi tozali na bela tozali na Bruxelles to boule ou to benga vie to sala mwelo moto côté là donc toyoki sango sali mabe fort sali mabe batu baleli yekutu abalama aza parmi yazala artiste complet comédie nous alela na biso vraiment to pesa ke ba merci pour maman na biso depuis des années azanga raté ya mona ma yo momoni biso na bataille moko ma mutu c'est la famille on a leki kana mwa munene bibi pour to longa blamba alors ça challenge donc ça fait trop mal quoi donc voilà donc mais bon mais président tomoni mwasi na bino mama bana bino na kati ya morgue aleli afukameli papa leki afukameli bakino ba collègue ya Janifai vous permettre teke atala papa bana na ye na cercueil bobengani ye bo humilier malgré biso tout oyebi mais comme na point afukami amona da biso tomona aleli ata bikorbia ke pamba boti fali otika ngata na kota na yo na part na yo. Mais franchement je suis désolé de ne pas parler de ça, je n'aimerais pas me mêler dans des histoires familiales. Ce qui s'est passé dans la famille, moi ça me concerne pas, il paraît famille baloba qui brise à la bombe, mais ça fait trop mal en tant qu'humain. Obi ko ça la mutu mabe na ça la bipine moko tuba di mabe na limite la mabe on a ça le ko meme na liwa. Soka kufi conscience na ngasko yo sala soki na ebaki. Tout ça est dans mon côté humain. D'abord, il y a un détail pour toucher sensibilité à toutes les questions. Remerciement parce que corps est petit photo, le corps est soya. Il y a mon rasa qui sur le bac qui 25, na obeta na stade. Le stade est ça la plein. Attends que ma musicien va soutenir na concert na ye, mais le tomo 2024 aye. On a remercié d'abord Première Dame avec tout honneur, dans le monde du chapeau. On a remercié la First Lady, la distinguée Première Dame, Maman Denise Nyake Rotisekedi. Merci na effort on nyonso oyo asali pour Korea. Na pesi merci na boss di David Mangaya, Kelly Kalubi, na pesi merci na Thierry Monga, biso pe to uti poto to ya. Je pense qu'Alamine était présent mimi 2 minutes à Zoya.
Lichesse azoya zenanga po Firenze auto benganga dimanche na 7h après azozo vol nazokoma Zigura Sonia bana mai mususu bazoya basimize bazoya simisa oya akoma lundi donc ozomona donc batu bazoya belé ozomona pona matin olobi pour une prise Merci. et kasa uta ndako pa ya boy Merci président. voilà président. Bonsoir Abraham, namoni awa na matanga ya artiste Gianni Faye. On a évité déjà relation nous on a yé tilelo namoni awa. Ouais, merci beaucoup. Mes condoléances d'abord na famille biologique et puis mes condoléances na artiste comédien nyonso et puis mes condoléances na monde artistique. Vena biso Gianni Faye ala vienanga. Avant kende BCBG avant Dikerot naleno na Chic Choc bengi. Ah bon? Tadi nzemo liboso tozaoyemba ya nzemo bando yembela be Gianni. Susi elongola nga nzoto nabenga monde pasola ngai nzoto atianga foto ya Gianni na motema nanga comme ça soulage nga yo Gianni yo nzoto ekosilanga na susi tension ekitinga makila sonseni te taliba na Chic Choc loyenge pinza baebi moi c'est wana répété eza côté ya Sony et tu moi ouais nasima na chikapa série wana na tongo wana série batno bakomba misente série miela na idufa donc série wana kutu otanga nana nasiko nazala déjà na monde tadi ba première nzembo biso za mona ba belle chanson oto oyema na kati ya orchestre za na Chic Choc loyenge na vie na biso Giclo pour batolika avec radio c'est biso Giclo donc on a perdre on a perdre vie nanga anze molanga code moral na luke na mboka mobe na France hier voyager qui après na ke Franconville na ke zoave nanga po moni vie nanga po za na kati ya code moral. Moi je me dis que ceux qui koeli ba artiste et comédien c'est qui koelinga parce que moto tout so atalinga ba bi wana petit frère sobe bon donc ba dit que ils a parlé puis ba connaissance na biso bandi depuis kala na ba 7e maebi ba tutu ba micho ba 11 ba Dichesse ba minute ba maxi tout ça na ba on a Paris wa avec condoléances na ba tutu ils a chenga ce problème est là on a se présenter songa la nibinote le bola nangani muto ala babi to kutana kaka esika misina kwanga ezate esika bat bazolela bisupe foto atolela elongo ayebiki Abraham au moins azalaki esika tu bozala na problème ngana ya atana yana ba million te na yena ngana na ye. Donc voilà quoi, donc ça fait très mal ndenge lequel mais roi nzamba azalaka ya pesaka après ça nini azwaka nzamba azwi déjà photo baka gloire à Dieu. Merci. Il est à Poto et je suis là avec Président Guécho. Président Guécho, bonsoir. Bonsoir Olivier. Mes condoléances Président Guécho. Merci, pareillement. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Président Guécho, les agents au corps et déjà à partir de 23h photos à l'aéroport et on a habité avant je crois on a habité depuis Marambo et Banda il y a notre artiste Gianni Faye et bagaille non n'est pas artiste bon on va ba ina na biso ba kulutu ba bandi musala au couple de na biso tellement la télévision VP nazui opportunité pesa matina journée et même na temps banzondi bon ba Chic Choc je bana dobina ba kola ba modero bango déjà bazalaka pour na tala Chic Choc na la télévision et même dans le monde banzondi parce que nga succès nzondi na un peu moins en retard quoi ba ve ba il ba mikili mais à partir mikili là ba une fois na deux moko via benganga pour tanga bo sur les kandé nini c'est un vieux sympa très gentil et puis voilà donc tous une temps au jouer les karaté mais c'est un vieux qui me connaît au penga na yebi déjà pour hasard pour nous basali nzela basali nzela biso de l'équilibre donc voilà réalité c'est belé pour ça question et yo mo mona ils ont sera bekate mais tout le dans le contexte de nos artistes le réalité comme belé le ba belé de ba ko savez pour kamara ko ba na idée que
avec les poteaux, avec les moussales, tout ça, tandis que la réalité, c'est beaucoup moins de poteaux qu'on a étant qu'artiste. Au moins, la boutique, la moussala, bossala, beaucoup de bino, tant que c'est réalité, on a mis en sort, on a banni. C'est une expérience au monde. Ouais. Après, c'est la conjoncture du pays, donc on ne saura pas trop parler sur là-dessus, tout s'attarder. Les artistes dans le pays sont abandonnés à leur triste sort. Donc, quand on voit la conjoncture comme ça, au moins, tout ça, ça a mis le kilo qui tient Bimili Banamboka, a commis au salaire, il faut s'engager sur la puna. Après, quand il faut connaître les artistes, c'est déjà à la Katamboka. La loi sur le statut d'artiste, ça n'existe pas. Donc nous sommes abandonnés à notre triste sort. Aujourd'hui, là, monsieur Zaki, il faut toller la makassi auprès de maman Denise, qui est la première dame, à ça quelque chose n'est pas sali. Mais on revenu la première dame te souffler, à souffler biso chef de l'État dans l'Itoïque. On doit se battre pour le statut d'artiste. Il faut même dans le Parlement. La loi sur le métier d'artiste doit être votée. Il doit y avoir un salaire pour les revenus d'artistes. Parce qu'aujourd'hui, si nous mourons, nous pleurnichons toujours. Or, il existe assurance décès et puis assurance santé. Moi, par exemple, j'en ai pas. Ni assurance santé, ni assurance décès. Aujourd'hui, si je meurs... C'est-à-dire que là, personnellement, je suis le fruit de mon art. Mais c'est-à-dire que j'ai chance ou opportunité, j'ai assurance santé, c'est bien bon. Mais je revenus, maman dit que je sens par bonne foi, la première dame. Mais la responsabilité revient au gouvernement. Et c'est que la minute il faut penser dans ma campo. Parce que on ne peut jamais avoir un développement du pays sans pour autant passer par la culture. C'est la culture qui vend un pays. Voilà. Dans les États-Unis, au moins les Américains pour battre la culture na bango, battre la mboka na bango. Bon, les gens dans le cinéma, un prince à New York. C'est une manière pour eux de vendre leur nez. Apparemment, vous aurez un conseil sur beaucoup fait lié. Vous avez la réalité. Là-dessus, conseil c'est Zali, c'est dit madame Oelo Bamaka, Bakondi, Bayo Kango, c'est depuis la New York aussi. Ban Bakou, Kabisson, penses-tu? Non. C'est-à-dire qu'au moins, il y a une assurance santé, il y a une assurance santé. Il y a une assurance santé. Après, on dit, ah, bah, on va salir. On a eu deux questions par rapport au cas de Matanga. Bonsoir, CG. Bonsoir. Et c'est ça condoléances. À vous attrister. Organisation Matanga, vous savez où il est en tant que siège. Mais c'est ce que vous êtes en train de constater. D'abord, il s'agit d'un rapatriement. Rapatriement, moi, je suis à Lelo. Il y a un moment où je suis à Sanganyawa, aéroport. Après rapatriement, comme en phase à mi-balai et aux alas, il y a des Lelaye et puis des Nini. Dans les derniers hommages na Kinshasa. Donc il y a une deuxième phase. Dans les autres nous autres on a vu autres morgue. Par après, et maintenant on sommes en train de préparer comment est-ce que tu rendre hommage à Souka, digne et mérité de son rang. Place pour notre musée national, pour notre mortuaire, et puis pour notre enterrement, exposition dans l'hôpital à cinquantenaire, pour notre enterrer dans la nécropole. Voilà, c'est un peu moins mouqué pour Wana. Les détails au fil du temps, les Tozali, on va commencer à donner. Okay. Mais au moins, vous voyez que les artistes sont mobilisés, sont ensemble pour rendre un dernier hommage dans le Konabango, qui est Gianni Faye. C'est aussi une manière de répondre à nos collègues de la diaspora européenne, que nous également ici, nous sommes debout, comme ça a commencé chez eux, du super, tu emboîtes déjà les pas, pour rendre un hommage digne et mérité. Voilà. Nous allons demander aux artistes comédiens de garder une pensée pieuse dans la mémoire. Donc, nos déclarations doivent être contrôlées. Gardons la paix, comme nous sommes les Kakitoko, et puis unité entre la famille biologique et la famille biologique. Chaque jour, nous ne devons pas oublier de remercier énormément
Maman Denise Nyakeru Tshisekedi à travers sa fondation. Na eloko kitoko asali pour na biso donc entre autres ko remercier ba fanatique nyonso bazolela na biso na batulwa ba général Dodo Chinyama de la République, général Dodo Chinyama de la République, de David Mangaya, tous années de Caire, bango nyonso wana baza ensemble na biso donc merci mingi et puis na batu ba Emilia Santos na Irlande, condoléances aux Zoaki, puis nos transports en artiste comédien nyonso voilà. Merci beaucoup, Président Sujet. Secrétaire général, il y a ANTPC, c'est Dieu merci Mbadinga. Premièrement, bonsoir. Bonsoir. Partout tout le monde est à la biso, Koyoko Kotanga, parti sa communauté sa biso Senghor, bino nyonso bozo leka, bozo remercier mingi Maman Denise, Olelo, azu charge ya corps ya Vedjani, et bino boza association, boza quoi maire. Il y a cinéma congolaise, bino le Boussangi, ça artiste comédien, ANTPC, premièrement, sur le monde même organisé que c'est Kamoulaï, et vous êtes des acteurs principaux, au beau transmettre un message, et pas bah internaute, pas bah fanatique, il y a au balinga cinéma congolaise. ANTPC jusque là, tout le monde to kanisa ya JP Masamba, tout le monde vit de loin, tout le monde individu au lelo en dehors ya to kanisa ba louer ba bis pour na lelo ba accompagner batu na aéroport. NTPC, qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'association au lelo simbi cinéma congolaise, yoza secrétaire général tozo yo kabinoté, tout le monde a ba présence, tozo na contribution na bino, tout le monde a ba qui a contribué na bon na mbo to mon to kanisa JP Masambelo ba bis o batwazo ke nango to moni vie de loin na ko sa question secrétaire na moni vie de loin à louer bis ou ça individu bino NTPC vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait na contribution en dehors de transmettre un message ya o Maman Denise Asali pour na matanga? D'abord pour commencer au Sali pour louer un bis moi j'ai loué également un bis. Tu n'as pas encore fait ça? Non le fanat autant encore. Tu n'as pas savoir que regarde mon bis, regarde, j'ai loué un bis, là déjà un bis, et puis dans un Noah Moko, dans Matanga Mokote, dans un Moko, Noah, il y aura 10 personnes, donc il y aura encore 10 artistes, donc au Baropé ça. C'est Nagoya Koyembango Ate, et ça, Moko, je ne peux pas venir. Non, c'est pas du tout. NTPC, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça que je t'ai dit. Donc, Nagoya Koyembango Ate. Prendre musée national place au Bakolé c'est pour nous rejoindre musée national c'est pas facile, c'est l'NTPC. Tu as vu des démarches pour nous rejoindre, pour écrire au ministère, faire ceci, il y a des frais connexes aujourd'hui. L'association de Boumassou, c'est pour monnaie ma démarche. Il était accompagné du président Lombe et puis de gens qui représentaient à chaque Longakalia pour la démarche, pour nous rejoindre place Wana d'abord, pour nous rendre un hommage digne. Peut-être à Rosala, c'est le deuxième artiste après les Papa Kwedi, pour l'oiseau Zoa, place Wana dans la musée national, c'est déjà symbolique. Je ne peux pas dire, allez, bisous Salibo, c'est pas du tout. On est choqué, hein? Non! Pourquoi choqué? Parce que bloc boy zaka mutana ba moyi bo saleli boy zaka na esengo na ba oya mawa moi ça me gêne. C'est comme si on minimisait à geste na minimiser te na lobi biloko ngo parce que mutata ko sa eloko kitoko soki sa mika na tango apasi moni ezaka na esengo to moni même osungi mutu oaza na non moi esengo epesa ko pe na esengo mais so osungi mutu ngo kufi moni le coup là, mais ça là bien fait. Il y a mon amatanga, tu vas toujours moi penser pièce, moi kimia, aux arrêts il y a SNOT. On doit souvent les expériences mais ça m'a la montée. Voilà c'est un peu ça. Merci beaucoup. Allez, merci.